Oh, c'est le king. Voilà. Merci beaucoup ba moto na che. Na miniature pour kota to partager. Merci beaucoup moi sur to na miniature. Moi sur passe dans biso Bali Marcelo oya sali ki beaucoup édité. Boye beaucoup édité. Beaucoup de lignes ko le ba donc 40 jours kaka après 40 jours quoi elele. Après 40 jours quoi elele na so ko sana no. Vous comprenez? Bonsoir, bonsoir, Bokota. Tout le monde d'amboy, nous attendons seulement 20 minutes pour nous occuper dans ce sujet. Chaque fois, quoi, comme d'habitude, il y a maman si tu as ma promotion n'a pas pu, pourquoi pas donc tout le monde ma camo ils en a quatre toile pour na mutu personne na ndeto zape o toza ba latino o toza ba kofifilo toza boy ezape na bato mosusu ta mosusu bazape pour na côté ya Marcelo ezape na bato mosusu ta mosusu pe ba moni comportement ya Marcelo. En bref, la famille tozo kota na makamba Marcelo pasteur o ya sali moi soni moke na kati ya réseaux sociaux. Denis Lesi makambo o ya yebaki yango. Denis Lesi ayebe esprit ya Marcelo bien mais bon mona ki mutu fo bokanga na Kinshasa bokimisa bo mona ki Denis Lesi. Denis Lesi ayebi Marcelo bien aloba yango. Bozong c'est une mission au Denis Lesi alobaka. Pourquoi bozong sangote? Denis Lesi abikula Marcelo asi aloba ndenge ye azaleli. Mais lokola bazaba bakonzi kuna lokola eza likamo ya monoko lokola eza likamo ya country. O banglais ba benga country. Ekenda kaka bongo. Ba vérité moya loba susu ezate ba vérité kunda makaka boy. Tozonga na début ya makama mama na biso mama Blanche jour toyoka date ya liwa na ye bande ko makamsu ba makamsu tozomona oyo eza na ba monde mystérieux eza na ba monde mystique donc tozomona makama monde donc bozomona kimbona meso ba kisi eza na likambo ya gravité ande nkisi ba contrat bonsoir maman mon frère. Eza ba contrat eza ba kisi ya eza nango likambo kutu te oto sala sala boye. To souviens encore to zonga na makanisi. Mukolo oto yoka sanga mama Blanche akufi. Est-ce que to monaka ni na Facebook ya pasteur? To monaka yela ka biso ki rantsaka la moko boya ki ngongolo ya mutu. Eloko moko tala ekeko. To monaka ekeko wana nzoka yesi ayeba ki alobi pourquoi nasi na ndimi nyonso on dirait loko moko basimbi saka ye de la si andimi apesaka message na ken aluki message wana kata site na ye alongo lango en tout cas na monité message biso so zo auto partage ka bande ko na komi ko luka message oyo avant to yoka sangwa moi sene akufi wana bato bazo tato wana ka tanga posta ki lobe bebe kiti na kini ebe ma moi sene kiti na kini est-ce que bozo ngana no place wana oya liboso oto yokaka sangwa mama nani mama na biso Blanche tunanti pasteur ayela kana no biso ba signe moko boye na kata Facebook na ye oh ye déjà ndimaka bande bo partager nga pa nani live bo tapoter bo tshela nga ba cœur ye déjà si andimaki ba signe wana ba impact wana ya ndimaki yango bo zonga na makanisi wana pona mwasi akeka ka boye
mwasi ake kaka mbeka kaka boye mama Blanche ake kaka boye akotala ya mobesu azotitila lelo ba vérité bimite tant tomonaka bikeko wana batie na kata Facebook le lendemain nango o toyoko yoka kana bapokwa wana o mwasi si akufaki me ye aloba te tina lelo date na heure mwasi wana akufa eyebana te eyokana te oya mwasi mama Blanche wana eyokana te tomoni kaka après 2 jours kaka après kaka tozomona babombi ebembe balela ye lokola mokonzi moko lokola président na kati ya 20 mai kuna balela ye na 20 mai badekora wana kutu pasteur moko susu akufaka susu na États-Unis baye kutu akufaka liboso bazeli nanu mama Blanche akundama bongo nde balelaki su pasteur wana donc bozoyeba makambo oyo au début ezalaka ndenge nini pasteur wana akufaka na États-Unis ya pasteur solo peza papa wana akufaka na États-Unis na bosa ni komo so bandeko baza bakoko yeba komo bakoko komela nga yango pasteur wana akufaka bazeli nanu ebemba pasteur wana evanda mama Blanche awumela ta na frigo te basala décoration moko ya pembe ndenge basine na bango izalaka ba route merci mama na ngai merci ye wana basala basine moko ba pembe kaka donc basala nde donc ndenge basala ba ndai na bango kuna ba monde tala makamto ko mona ba TikTok kimbona meso ekoti na mokili yaya kimbona meso etika so makambo susu akokamwaka donc tozotala nyonso na kati ya ozomonaka fluide kwele sali boye me bozoyeba te ke monde tozotala ngo kaka bakisi tozomona ngo kimbona meso bandeko na ngai totapote topartage toyoka ezaka teke liboso ba ya pasteur bango mpe baza na makanisi baraisonnement oyo balobaka na biso mpe toza na baraisonnement oyo tokoloba makambo oyo ndenge ebandaki bakinda kodekora donc ozomona badekora lokola président mutu akufi lokola mokonzi moko soki ministre soki nini akufi tokamwa yango baprofitaka kaka bamonaka soki papa biso bawuti tosaleli ye place baya koloba kaka oyo te boyeboye ceci basala kaka donc basala kaka nde kaka ye wana kaka mpo kaka bamonaki moyen so eza te balela mama Blanche tomona pasteur balela bato nyonso balela eleka soki combien de jours oyo te aza traumatisé mwana il faut akende soki akendaka soki na Rome soki na mboka moko boye akendaka entre Rome ou bien c'est Espagne entre Rome to Espagne azwi bana na bebe wana aza koloba biso mo toyoka makambo nyonso aloba na kati ya réseaux sociaux mpo na mwasi na ye mama na ngai aza boye asemisi na mwasi na ye ata ndenge nini kozanga mwasi ya boye en tout cas toyoka nyonso me na suka ezaki nango réalisé te na suka ekendaki nango kaka bongo tokomi kaka mutu kaka ye wana mutu kaka komi koteya liboso tokoyoka mwana fi ya bato oyo abali wana na Facebook mama na biso azalaka na mwana ya mobali wana moke babali pa mosali moko susa nzambe soki mama nini soki nani ekomaki na basiso ebimi ye mwasi na ye bato batelemeli baraisonne soki rite soki edite soki nani babengaka ye na ndenge eleki avanda kaka aloba mpe eloko te mama banda Blanche na biso akufi mwasi kitoko bozala na tiela bino foto mwasi oyo mibali nzata nzambe abakento mpasi mama Blanche botala mwasi ya bafani na ye mikolo ebele ye moko akumisa mwasi na ye banda mama na biso akufa na nde batunaki interview ya ye ndenge nini azalaka na mobali na ye apesa mpe makambo ya mobali na ye biso nyonso toza donc soki mpo nazwi mpenza tante soki nalukaki yango nalingi na bana kozonga nsima kaka bamakambo oyo tobandaki komona tala lelo nde tokomi baréalité bon ngai nazalanga milieu de village mpenza naza mpenza contre te mais makambo mabe kaka vers mwasi oyo asalisali apart ki milieu de village peut-être mpo aza mobali aza mpe mosali na nzambe mpo azala na mwasi oui c'est normal mais soki tokenda baacte na ye nde surtout baacte ya liboso asala na Facebook yango nde ebangisanga après toyokoyoka oyo mwasi akufaki bongo apesi rt akufeli wapi bamosusu oyo akendaki na Turquie bebele asaleli kuna bamosusu oyo te akufi na nini nzoka akendaka mpe akufaki na lelo toyoyokaki akufaki na kati hotel
na hotel na nini est-ce que afinaki kingo afinaki nini bande wasinale nga live basinale live bo tapoter bo partager basinale toyi koyoka lelo ke akufaki na hotel yango babundaki est-ce que basalaki nini ye moko tango tozotuna ndenge ni mwasi akufi na nini mwasi en tout cas pasteur Marcelo atikala koloba mwasi eloko akufela te après tango ayo expliquer biso oh bébé la mwasi ezalaki mal toyebi te c'est vrai tilo utaso pe na nazala wana baluki tuma na mwasi moko azala wana mona makambo nyonso mwana mwasi wana bamonaka elisusu te soki akufa na ye po bango baza ba mafiateur na ero yebi likambo na ye soki ayebi ke un jour loko bongo lango afa éliminer yo po sango wana okende nango o rencontrer ngo te donc eza na ba monde moko mystique soko yebi kaka likambo na bango wana kaka oyebi ke boye fuiti moko boye faut faire très attention ko yebaka fuiti ba mikonzi nyonso ba mona ka yo so fa kwa kumswala donc mwana mwasi wana azala pembe na yeba makambo nyonso oti lelo bazoluka ye amona na kasusu te soka akenda wapi ni ba poste na ye ezala kasusu te sikoto loba ni ba pese mbonga postara te ou bien ba yebiseke yo zalaka bongo non il faut ba luka ye malamu to yeba te ba ndekone ba famille na ye est-ce que ba enleva ye est-ce que ba boma ye po aloba basango wana te to yebite to moni ya esili ake kosala cimetière na bana to moni bakisala cimetière ya kitoko bazopangisa banini bake kosala cimetière Mama Blanche mwasi nanga na ndenge makambo ya Benedict wana esilaki ebimaki pupu to moni kaka vani ya inane ya pamba munu tata nzambi nakuta komitambe na mwasi kuna nakuta bandiko bunu kate po mwasi Mama Blanche oba keko judi la ye na kati ya mabele bon mona peza ko azana no nzoto na nzoto donc nzoto ma poso mabele tika ye na kati ya misuni ezana donc azana na mobimba boye bon mona kake apoli mais azaka mwa mobimba boye mwasi obozo mona mwasi kitoko Mama Blanche na karisi mikolo bakeno nokela mbula ye na mobali ne na kati ya stade mbula moko ya munene batu bakoti biso nyonso tosala bapipe ya makambo wana to posta mabiloko wana nini kozala na kati kuna botapote pardon botapote biso nyonso posta convention kozala makasi to posta mama tanka babandi kaka ke babanda kaka mbula mwasi wana bafandaka na mobali na ye soki pe mbula balobi oza mbula ya mapambole soki pe ya basacrifice soki pe mbula ndenge nini to comprena pete kinziangila mbula moko peza ko soki mba meto yango ya kini soki emonaka te bandeko soki bamonaki babalobaki bobima te po mbula ekozala makasi seme borapporte peut-être yango ezala bo peut-être batalaki te soki mvula pe akintomina soki pe mvula nini mama wana bafukamaka ye na mobali na ye bazokomisa nzambe après kaka mbula wana mwana mwasi ekomi bebele ekomi bakataki misuni ekomi basalaki boye ndenge ti ya kita boye toyebaka te lelo toye komona makingandi oyo pasteur mbamoka nonso je m'en fous mama nanga mibali makambo nyoko ko digérer ngo te soki nazotala oui ala na kaza ko ekobala mais na ba acte o eleki liboso ya mwasi oyo après pe Mama Blanche pasteur kazaki personne associé à mwasi oyo on dirait moi likambo moko eza na katikati po mwasi oyo yo kolinga pas même au voit na mwasi on ta 2 ans te na ke fiançailles au voit na ta 3 ans te na ke fiançailles une année on peut ekokaki te pour tout aller bien Mama Blanche a kufi donc après 6 mois de yozu mwasi oyo aujourd'hui moi après combien de mois donc après 4 mois ou c'est que moi si oya zala na ebanda kala c'est que moi ça zala pour ce temps ce que tout temps bien na une année oya zala ki nango na Mama Blanche oyo asali ki mi kuidi oya leli moi si une année to lo basiko donc na une année pe mbala mo pe ayiko bala to lo ba un azu moi si wana na combien de mois azu moi si na 4 mois kaka pamba. Ou bien, moi si oti bazo vivre na Mama Blanche, moi si azalaki. Bandeko, mo total rappe ba makap, toza ba mama. Et nous va te soki muta kufi kaka bandone a kufi na ye a esili mo bala sa la vie na ye bala na ye a bana. Bandeko, mo to kanisa rappe na bana. Total rappe analyse. Toza rappe analyse. Tozo
zonga nanu sima to ya kotala pendant une année ko bala mwasi oyo siko mwasi oyo ki fiançailles ba vivre combien de temps faut to calculer pe wana nyonso kaka poza kaka pasteur kaka bali boyebi ba makambo wana nde bazo salela wana nde bazo bali wana est-ce que bazo mona ba monde on te lokola kaka mystique ka lokola kaka ezaka mwa mystique moko boye lokola ka soki lokola ba yibaki mwasi lokola ka ba remplacer lokola ba ke oyo donc to bazo mona ngote okanisa non malamu ti donc moi ça kufi 4 mois moi so na pe amonani po za famille mbongo ayene ko bala siko bana na ye pasteur bana na ye oya ya mikolo wana pourquoi ba ke mariage te pourquoi ba ke mariage te papa ba ke bala moi c'est muso même bana ba ko sepela na ngote même bana ba ko sepela na ba comportement ote papa lelo peza ki ko bala maman na biso peza kuna surtout mwana oya mukie mwana na tikala ki na 2 ans donc siko ko aussi 3 ans surtout mwana wana ya 2 ans siko ko aussi 3 ans mwana wana bébé pas même kutu ko kutu mwasi ke osanya ki fiançailles bo vana na ta moi une année 2 ans pasteur botala bandeko botala bozana la sabino surtout pasteur o bakena libala oyo pasteur o amulai boyebi abala mwasi indien sikoyo mwasi oyo pasteur Marcelo ki ko bala bandeko nanga aza ekoloni na azaka congolaise ka lokola biso ou bien balobi pe alobaka français te soki pe alobaka anglais asa colonie po pasteur o aza mopanzi po photo bimi bien te na redura ngote pasteur oyo boyebi pe aza pe aventurer pasteur wana aza pe ka muto maskro abala mwasi ne aza kote kuna abala mwasi moko lokola bandibo basa bandibo soki pe indien soki pe nini na yebi te soki pe nani abala donc na ye pasteur Marcelo aza ba pire soki pe ye muta genoko ponela ye mwasi yango e soki pe ndenge nini toyebi te ye muta liboso bakekaka mafoto ye muta liboso aza invité kuna na fete o baza kuna soki na kote nini bazaleli donc bango bazosepela na bango ko mokili ezolobela bango donc bazosala makambo o muta kufi bavandi te ale bango baki kobala mwasi mosusu bozomona pasteur wana azaka na mwasi moko ye pa balaka mariage ya indien mwasi yango amonani bien te aza mopanzi mosusu pasteur bango bazalaki na libala wana kutu nga kutu namonaki pasteur te namona bango lokola bajanspile moko boye bana oyo namoni page moko ekomi oyo te bana oyo bazalaki mpe na mariage ya papa na bango lukuta bana bazalaki na mariage ya papa na bango te oyo eza bafoto ya mokolo bakunda oyo mokolo ya mama na bango entre soki nini est-ce que bino bomoni bana na bake mariage ya papa na bango mpona moni mariage nani baboke bana boza bana mabe mama na bino bana na bunuki te bino bozwi nzela boke mariage bano bake mariage te rien bozwi kaka babilili kaka po bosali kaka po bana baloba po bana so baza pe bana mayele lobaka bako respecter ka papa na bango po kaka azaka musali ya nzambe soki bana oyo toyebi biso bakete ya solo José bakete soki bana oyo biso toyebi mutu mbwanga mutu alikelele kotaka mungu ante ntu nzenzi kautwa mungu yaya ndesi babandaki mantalana na réseaux sociaux mais bana oyo namoni ke bakogarde na bango ata bake na bango te bakovanda na bango pena na mwakwe na bango po ero bakoraisonner mama ça fait combien de temps mama banda akufi base pe bato bakoraisonner peti banda mama na biso akufi ça fait combien de temps une année papa bali lisusu mwasi mususu siko mwasi oyo bavivaki na kifiança ya combien de mois ye moko pasteur Marcelo alobaka nini ke mpona kobala mwasi peza bien oyo bowumeli fo osala ne 5 ans ya kifiançaille 5 ans ya kifiançaille mpo obala mwasi me ndenge nini pasteur bandeko tozonga nata na mama bacouple na bango nde balobaka na biso atoboyi te oyo biso nde toza songisongi oyo tozoloba makambo libala te problème eza nango te mais so tokenda badure makambo yango ndenge ekendelaka bandeko quand même tozala mpe mayele ko pasteur abali mwana mwasi oyo na ndenge nini
Miriam Nzuzo lobi nini? Naki makamo komite. Miriam Nzuzi. Ma Sylvie, yoka naza kuna na comprendre te. Comment bien? Bana oso baza bana mayele. Bana ko raisonner, bana mama na bango kufa. Mwasi na ye abotaka kaka. Mwasi na ye abotaka bandundu. Eza problème tazaki ka mwasi na ye ti. Azaki mwasi na ndako ti. Mwana wana moke aza ndundu te. Rasi wana oba botela bandundu. Bongo bona obali na ye te. Rasi wana eza pa pasteur. Nenga bali mwana wana mwasi wana mususu. Bakobota kaka. Rasi eza pa mobali. Bomona pasteur ndenga zalaka te. So botali pasteur moi bien. Bomona. Maria Kitoko. Je te salue ma chère. N'appelle sur mon bozo mona te moi nani mon pasteur mutazana moi iloko wana. Est-ce que maman Blanche na ebité pour maman Blanche bazaki pembe? Hein? Est-ce que maman Blanche mutazana iloko? Maman Blanche te mobali. Mobali mutazana iloko. Siko balobi mwana oyo azalaki. Tamu zana mwana mususu kaka ya ba monika mwana moka métis. Jess na pesi mbote. Pasteur mutazana mwa rasi wana mwa venin. Pasteur mutazana venin wana kubota bandundu. Siko bazui mwana batazaki na kata feti o bana pasteur. Azandundu ya bandundu rate rasi wana ya oiza pa mubali. Donc atandenga bali mwasi wana bakobota kaka pe ndundu. Soko aza makila makasi c'est bon. Mais soko aza na faible makila lokola biso puissance ya mobali kobotisa yo. Pour yango izaka pesa so za groupe wana boti mwana bien. Nti ozaka mwa plus moko boye na makila ya. Bosangisi yango. Siko mwana obache. Pasteur bisi tozo mwana pasteur baselo tanga azokene tanga azolata ye moko. Siko bakezo mwana balobi mwana Marcelo ye wana kene makambo ya mwasi wana babali. Est-ce que boza sir bande konanga boza sûr? Ngandi mi yango te. Iza na ngata msu mwana moka meti moka za na kata feti. Pourquoi ba yaya mikolo ba kende te mwana oya muke kaka kende. Mawatro. Bandeko pasteur Marcelo yeyo. Bozo mona ndenga zo kiekila kie. Esengwa mwasi na mukuse na zalaka nango basi balikaki kana mulai. Pasteur Marcelo. Olenko boma deni lesi aloba ba vérité. Olingo boma deni lesi. Aloba te po deni lesi ayebi bino bien, deni lesi ayebi yo très bien. Abikula yo oboya. Bon lelo kangisa nani. Na pesi deni lesi raison. Na makambo aloba po na makambo oyo. Na pesi ki raison na oyo aloba awa. Po na pasteur o. Vecteur na tellement tout abordi pa pasteur akwa ko digérer ngote. Deni lesi akimamboka ke no vana na États-Unis. Pasteur alobaka neke yo vuma yo. So ekaka awa omona. Deni lesi tweet. Ake no bomba na États-Unis. Po bango kuna mboka ekoma ya bango. Bango ba kunzi ya mboka ya. Bango ba chef. To mona ki yango. Ngana zaki na kati ya kine. Ma complication moka mukeka na zwaki. Na ba document nanga. Bazo traitant pour. Na mona ka na kati ya bureau na zalaki mutu moka tindi kaka. Mukonzi moka ben. Batika o bazo traiter po na nga. Bazo sala. So nga na otala kete. Vol fo ekende. Elo wana sikoyo. Ezwaka temps. Ego saka msumo ina de tabo zo zura nika ba oluka biya kote ni buya boy. Me bakati nga bazui kunzi. Batindi mukonzi moko fo basala tout de suite biye moko ya darda fa voyager. Yoka na air wana siko ba sala ba biye 4000. Donc bango oyo, bakonzi oyo. Mboke koma kala baboko na bango. Balobi pas de rien. Ba biya 4000 baso sala ta. Mbongo kubintasa izali ba mbongo ya. Mutazo lia kazo subaka bien na 4000 sur les champs aller à Pamba. Mais pourtant biso to somi ba bien na 1600, mais ba somi bien na 4000.
Maman, opesi félicitations à pasteur. Maman, oui, ce que moi, c'est ce que ça mobile. Ce que moi, c'est ce que ça nous comme talana. Ce que moi, c'est ce que ça félicitation. Tala beta ba vanda ki na ki fiançailles en route. Muta yoko bala moi si ba fanta na une année tena ki fiançailles. Ata 2 ans te. A uto kufela moi ya ko boko la bana nan pendant nan matin ibete moi na mokia ko mata 5 ans. Ye pasteur Marcelo ko boko la bana wana na noté. Biso papa na biso tozana papa leki na biso moi papa kuluti na biso moi c'est na kufaka tikila ke bana mike azena bana ba pusha na ba kola moi ndambo. Après ko bala moi sine mususu. Abi bana nga bazalaki mikie mingi soki na balaki na air wana inangesa la bete siko ba yebisa ngana pasteur Marcelo asali bukuidi wapi bukuidi ya kolela moi asali yango wapi asali li bukuidi wapi bukuidi ozake ozolela moi so vandi osalita moi 2 ans moko 3 ans tout monde bagay en tout cas ozobaka félicitations pasteur Tunansi félicitations Mantalana muta zo buka mibeko nzambe bo azo te ya batu memo kazo mi buka yemo kazo baki avant bala moi c'est 5 ans na tourner inane nyosa lobaka lokuta makamu nyosa lobaka bikosa kosa à travers ba moral la batu bino moni makamu na zo lobaka nza solo makamu zo sala nza solo yemo ka kosa na biso to sala ba 5 ans na tourner koki yango to biso to zando ba buwumbu na ye do biso to za ba wumbu na ye biso ne to eza lokola bato bazotinda bino basala ba jeune nzoka ye moko na kata ndaka kene ko biola ka fufune na kwanga ye alena ya tondi bino basala ba jeune omona bato musumuna azosala mobile na ndenga solo ki jeune ali akufi ozo na chana manette oh muto so bala moi c'est une année tout monde peut asali ki fiançailles te tout monde peut place oh basali nini te mbala moko ka mariage ke ko bala moi si ye wana oh za film et réalité. Et ça filme bien réalité makambo. Bien lokuta. Bon pese félicitations nini. Tous en a ba maman. Zala suko na kata ki place wana ke yone muto za suko place wana. Ou bien oya kufaki wana leki na yo. Oya kufaki ya mwasi wana zaki leki na yo. Suko inane mobali wana bali. Boko loba nini. Boko loba nini. Alimpe baska milai. Oba lekake na milai. Moi si o azape congolaise te po ayebi ke so ya zai congolaise o no baso loba na ye moi sana nga yoka moi so ninga zana ko yoka na yete o no baso loba moi so ko yoka na yete ba mama ba sepelite ata bana na ye bite bana on loba ka moi sambla ka pona papa na ba za musala nzale mais bazape bat ba ko réagir baso tala bande ko ba mama na baso tala bande ko mama Blanche pe baso tala bande ko tuturo baso mona na susu te lokola bato basali bango soki bizala zala lokola bato mo basali bango bizala zala eza mawa mingi papa Tunansi vraiment esali pas tala ba photo mariage lelo izo leka en direct bato nous bazo filmer izo leka direct a tsiko tango azo kende so ko fongola voile moi c'est l'attaquer à qu'est-ce qu'on peut faire la voile moi c'est azozela azimo bali namba di pasteur Marcelo Denis laissé marqué au compliqué mo pas ou mais o le balano ma sou vérité ma ka on peut dire Denis sa kimaka alba ba vérité moko ti a ese Denis fa fuka melaye bat ba jija makamwane zaki ba président mama Denise ba kimisa Denis na mboka po Denis amona ko donc kia kokuma dans li wa ekomeliye akima voit même na mwasi ne bakima pona makama Marcelo siko lelo to sukwa Marcelo ka okimisa ki Denis na mboka poani alibaka na vérité siko to kotala na makamo so Denis ya koloba siko lobite ka banga ne ka ba do ba sikisa ye munoko ba sikisa ye munoko yo koko loba su te vanda kana makamo na mukolo ko meka po bango baza bato moko keba na miniti so akangi yo kuna na mboka baza bato moko babete mboka ekomi na maboko na bango bakonzi ya bakoma bato ya to tapoter la famille
Mama Blanche, moi si wana soka zolo, moi si moka bomba ranzoto, alataka libaya tina kingo lokola ba sœur de charité, lokola ba ma sœur. Atika kata kingo libanda te omona moi libuka lipeka o boy boy. Moi si moka zai komi respecter vraiment ba no tosa mobile. Yango pe un mo pe so tosa mobile za buzobe. Un mo mobile kene pe un mo ga likolo ya solo. Pour ako salo ya mbala suka yo de muto kokufa ya otikala. Après tant yo kokufa 2 jours ka 1 mois 2 mois ala ke ba ni moi si mususu. Un mo ba mobile me sala ye ba makama mbala suka pe atete. O sala bote nga li na bo. Un mo pe kene no ka bongo. Poko tosa pe un moko. Denele sa zo banga ko. Denele si a gagner ki na minute o denele sa za ko gagner. Match eza wo. O no sa loba denele si. Yango nde. Nga za émission na sala rat. Tango so luka denele sa kimise na kati ya mboka biso to sala be émission. Et talama. Denele bima na mboka Marcelo azo luka denele sala azo sala makambo lokola aza na zinu no moko. Tato aza na keto soka sala likam. Ndenge bo mone wana. Akani kinaki denile sikaka ti denisa kimi mboka korage sote. Tanga kepuna sengi ba pardon. Tala ko kimaka na briske maka bongo eloko kana kite. Okimi. Denisa kepuna sengi ba pardon boy batu sali ba réunion na ndenga zongaki. Denisa zongi ya ko konda yindi donc akoma ba foma ke akendeki da place mo salama ke ezalaki na don ya ko kendete. Pas qui m'a passé à Marcelo. Ah bon, le loto souki wap Marcelo. Chose qui vient quoi de la dernière c'est la bimisi misi sact. C'est comme Marcelo ya ko lobati. Banad Marcelo qui ne ko bala dernière c'est mto na raison. Ozana makama ko loba me dernière so kainka munno ko dernière c'est bima lobati. Bima loba ozana makama minene Marcelo. Bima loba dernière. Ya Marcelo ko sala ngo matière te. Muta kimso na mboka pona ba vérité lobaka na ye. Ba vérité pe ya solo pe lelo pe to kompe na tango makama po loba e ko kisami Denilesi bima. Bima ya ko loba quelque chose Denilesi. Denilesi yo fo bima ya ko loba po biso to kotela ka yo to lobaka makambo oyo. Siko makambo nyonso oyo bakangela ba kimisela ko na mboka makambo nyonso lelo komi réalité Denilesi bima ya ko loba vérité. Bima ya ko tatola makambo ya Marcelo. Yo bimisaka ngo bien bimisaka ngo tongo lobe na biso to yoka yako loba me oko loba te denile so ezaki kofelo midene obia una ero so kena na mission ta di émission siko yako ko loba makama pasteur Marcelo poto yebi o loba ki yango o no so loba ki denile se kokisami pona Marcelo e kokisami yaka ko tendu la likambo o denile yako ko loba Oko tika likambo eleka boete. Oloba makama ebele pona tunanti. Nzoka oloba ngo très bien olobango. Bande ko bobimisa biso ba video wana ko. Ngana zuta oluka ngote. Makamu Denilesi aloba o pesa ki tunanti kanda. Wa kimisela ki pasteur Denilesi na kin. Asali siko inane ya pamba. Mwasi akufi bakundi lelo abali. Azwa ki nini ba vande na fiançailles nini. Ils ont tout fait pour me... Bandeko to tapoter. To tapoter la famille. Oui. Marcelo. Là, vraiment particulièrement tapoter la famille. Maman Pepe tapoter. Bible le ban et puis Bible et puis c'est qui va le baramabe à Moussala Nzambete eza Moussala Nzambe na président de la République donc attends la sambe tout non coton abattoir mi balete ya on a le bela rapide ma Moussala Nzambete mais elo botikinga na le bela sujet oyo parce que non tu la prédication non moko sala yo mon la prédication no lobake. Il faut vivre 5 ans avec une femme avant de l'épouser. Toi et Maman Blanche, vous avez fait 5 ans après balayer. Mais dans le dossier Oyo, Maman Blanche a couché une année après Oyo Kobala. Question dans la liboso pasteur Marcelo. Alors, il faut qu'on examine avant qu'on bala moi si so bolingani na moi si au ça là 6 mois 7 mois au niveau balayer.
Yo na maman Esther, vous savez combien d'années, combien de mois plutôt. Oh, une année après mort à maman Blanche yo Bali. Donc, vous voyez qui t'a examiné, je pense que vous salarié 5 ans. To azaki ka déjà tant maman Blanche azaki na bon moyo na vous azaki déjà na ye na bolingo. Point d'interrogation. Tout ça la communauté moko toxique na kati ya Congo. Congo est na communauté moko boye donc na éviter. Bato belo bozolo baki botika ye falaki abala ko bala les problème té mais tozo boyande makam oyo ya ko tia peuple de Dieu en erreur. Non seulement peuple de Dieu mais ba brebis au bilo boté ya bozo tia ba mon erreur. Pasteur a dit qu'il faut se marier 5 ans après na moisi. Mais il moko abali une année après la mort de sa femme. Entre-temps communauté bobo sani ke benita tanga kufela ki papa nsa ake ko sala prédote na ye après ce qui 7 mois ce qui 9 mois ya liwa papa nsa communauté mobimbetele maki bolobaki bo fingaki bobo ikotaki benita mais lelo comme na tour pasteur Marcelo bino nyonso misusu nazomona te falaka bala te pona nini te abala na ye pona ba posa njoto et tout mais Moto a lobby que à sala 5 ans à moi sinaye après ko balaye abungisi bolingwana nyonso pour bolingwe sila te même bateau kutu bazalaka copine à terre pour quelques mois tout chakata 5 mois so bakabwani ezara difficile pour mon muntu o akotika na choc azwa mutu mususu ezwa rapena moi temps. Oh, c'est comme ça, des années. Au bout de cette image, dans une année, il y a un guichiroche, na sukiwana. Pasteur Marcelo. La famille. Nakanisi, bozomo na maloba oto loba kaitika la kabato yanga bazwara to tapoter la famille, to tapoter. Opa Monica comme mataza na besoin loba, lobi nga kalate na changer sujet. Na linga kina loba boy mwanda, mais soko za na mwani loba ko loba air yango yo. Tina demande au matin. So vous allez côté Marcelo et Talibiso te ko expliquer pourquoi vous allez côté Marcelo. Pourquoi vous avez accepté Marcelo à balakaka. Mais biso ba oyo to boy la yote. Matin expliquer. Mais ngai na likambo oyo en tout cas na sécurité. So zaki oh petite sœur nanga. Mutabala Marcelo babala na Marcelo akufi. Une année Marcelo bala en tout cas na ko sécurité. Pona kotala Dav na peso bonsoir ma chérie. Pona kotala nini mam akufi na inane azupe moi sa balga na inane babandaki ne nini ki fiancé ba vivre en nini c'est sûr car denti azalaki na ndeko na ngato azalaki na petite sœur nanga azalaki déjà na mwana mwasi wana ezalaka te libala ta 6 mois en tant que musala nzambe en tant que pasteur akore ko sala makam oya saltenga na sécurité mais ce kozano au monique kozano d'accord pesa ba raison na yo ozali d'accord oh monique Marcelo fa bala rapport na nini po moi zo ba je m'en fous eza na bible mon place mo kuta lobi ke akobala susu te anilaki ata ese abali mama motema pesa tranquillité ozolanda mama ata olobi ke mama si abali problème ezate surtout mo be mabala musupe bala na me pas 3 jours mwangani to mama bala musupe babala na pepe 2 jours mwangani na makamu oyo po soki azapeza leki na yo o Marcelo abalaki abali akufi bake kokunda ya sali ba cérémonie minene place ko lela ba pembe donc babaka mo ezaka ba mystique siko mone ndeko no wana akufi bake kokunda ye après yoki inane mobali nga bali siko yo kotuna te pour ça examen de conscience te po za na mbongo po ka za na mbongo mikologa o famille yoka ke azobala tamba matière bimaki o mona kiteke akamisa kina badinde kwa mwasi wana bazo yokana te eza ko de plan ni kuna zaki na message wana bazo yokana te même na famille na ye belle famille ne ba yokana te maza mobali moko ya mavanga kaka asalika o kaka motema na ese pelaki mais asale makama minene boze yana no place mo na twaki awa o balakisi makamunika wana sali bande wonanga makamu susu il faut ko kebaka tozalaka na makamu so tambululu te
makamsu ba yebisa ngo vraiment moko lobi ah mais ata bino moko eza normalité quoi. Moi c'est un Koufi, tu as des problèmes avec la belle famille, tu n'as aucun respect, aucun égard sur la belle famille, parce qu'aux a Marcelo, aux a pasteur, les gens doivent venir s'agenouiller. Et voilà une année après, oui, à ça là on a bon. Ok Kobala. À côté de la Guinée. Yo Kobala. C'est son droit, hein. Moi j'en fais pas un problème. Mais j'estime quand même que ici je me mets dans la peau de la famille de Maman Blanche. Maman Blanche qui décède, ceux qui n'a 37 ans, ceux qui n'a 38 ans. Akoufi na nini, Akoufi na likambu flou. Marcelo l'a amené à aller se faire ceux qui biloko nini, ceux qui ba bibiel, ceux qui ba nini. Une année, moi c'est Akoufi, tu as des problèmes avec la belle famille, tu n'as aucun respect, aucun égard sur la belle famille, parce qu'aux a Marcelo, aux a pasteur, les gens doivent venir s'agenouiller. Et voilà une année après, ok Kobala. Ok Kobala. Yo Kobala. C'est son droit, hein. Moi j'en fais pas un problème. Mais j'estime quand même que ici je me mets dans la peau de la famille de Maman Blanche. Maman Blanche qui décède, ceux qui n'a 37 ans, ceux qui n'a 38 ans. Akoufi na nini, Akoufi na likambu flou. Marcelo l'a amené à aller se faire ceux qui biloko nini, ceux qui ba bibiel, ceux qui ba nini. Une année, moi c'est Akoufi, tu as des problèmes avec la belle famille, tu n'as... Ah, Maman Esther, ton c'est bienvenue et merci. Donc, maman, moi c'est un pasteur au babali, au sur Maman Esther. Aza ekolo nini, aza na nani wapi? Donc, photo, donc, pasteur Marcelo, donc, azoko mwanga ba photo na réseaux sociaux, donc, o ba koloba ba loba na bango azako tokuna te. Wapi bana? Batu nyonso bazo kanga ba photo bilongi, o nyonso eza bilongi mosusu ya batu ba kena fête. Marcelo, sa femme est le dernier enfant de Blanche. Mwana ntsuka zalaki. Mwana ntsuka wapi? Mwana ntsuka zana bébé. Siko aba lobike bakomi awa zo laksa image moko awa. Bozo mona awa. Bakomi image oyo. Bakomi boyeke Marcelo, sa femme est le dernier enfant de Blanche Tunanti. Wapi ye mwana wazana na 3 ans. Dernier enfant ya Maman Blanche nana meme balobi aza. Wapi? Dernier enfant de Maman Blanche. Mwana wana mukie wana Maman Blanche atika kisoki na 2 ans. Po ya mikolo na ndimite ke bako ya. C'est ya mukie wana ka yango ye muta aye. Bana baza. Bon aba mona ntendeni. Zena. Pardon ma mission na ochanga na YouTube mbadi. Oli kama ko kamwe. Mama surtout pasteur penza. Sala Marcelo ndinga zo bina na esengo. Pasteur ke bini saina abala endie. Yoga ndinga zo kota. Esengo ndinga wana Maman Blanche do lelo bazo lala na mwasi ona mbeto. Lelo bazo lala bakobeta bagoda na mwasi oyo. So que ba beta déjà ina na yebi. Nzambe. Iwa mabe. Magoda penza zo beta pa mwasi o magoda lelo. Magoda penza ko fiba e partout. Mama bango na bango aza muluba. Ah bon? Moi ça aza muluba be aza Rwandais. Po moko nani alobaka o aza Rwandais soki nini. Encore aza na nkema sali inaneka monadi aka kimako. Ako fumula mwana mwasi oyo. Mibali tata Nzambe kiade nkenda. Kandi ngazo simba yeto fete sila toke no lala na biso dune nonce.
Moi, ma thé, ma pasteur. Ma pasteur, banane. Ma comprendre, tiens. Nengo le thé, maman, ma pasteur. Nandene. Ah, deni lesa longi. Deni lesi. Yako koloba aussi, lisa deni lesi. Hey! C'est dans cette journée, c'est 10 secrets pour le mariage. Boyoka, ah ouais, va partager ce que 10 secrets à mariage. Oya loba, toyoka. Nous voyons dans ce passage la capacité de bâtir et la capacité de renverser que Dieu nous a donné. Dieu ne bâtira pas nos couples à notre place. Il nous donne les briques, c'est nous qui construisons. Et le diable nous donne le marteau et c'est nous qui détruisons. Soit vous allez bâtir, soit vous allez détruire. Tout dépend de vous. Il n'y a pas des couples extraordinaires. Tous les couples que vous voyez là vieillir ensemble, être heureux ensemble, ne sont pas extraordinaires. Ils ont choisi de bâtir et ont refusé de détruire. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc détruire son couple, c'est être insensé. Détruire son couple, c'est être fou. C'est comme si tu viens chez moi, je commence à détruire ma maison, je casse la télé, je mets le feu. Je suis fou, n'est-ce pas? Et lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu es fou, tu es folle. Lorsque tu décides d'être une femme insoumise, c'est la folie. Lorsque tu décides de commencer à taper ta femme, c'est la folie. Parce que la Bible dit que la femme insensée renverse de ses propres mains, pas avec les mains de quelqu'un d'autre, de ses propres mains son couple. Et j'aimerais même dire, l'homme insensé renverse de ses propres mains sa maison. L'homme insensé détruit sa propre maison. Tu vas voir quelqu'un, il a une belle carrière, tout va bien pour lui, et il décide tout d'un coup de devenir un mauvais mari. Sa carrière commence à être détruite. Sa vie est détruite. Il était riche, il devient pauvre. Un jour, il décide de faire comme tous les hommes, et il détruit tout. Ne soyez pas des couples fous, soyez des couples sages. Bâtissez, ne détruisez pas. Là, vous êtes à la ligne de départ. Réussissez. Alléluia. Et je vais vous donner 10 secrets pour réussir. 10 secrets pour réussir. Premièrement, le plus grand secret, c'est de donner vos vies à Jésus. Je ne pense pas que j'aurais été le mari que je suis pour ma femme et le père que je suis pour mes enfants si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Non. J'avais beaucoup de théories sur comment être un bon mari, un bon papa. Mais sans la nature de Dieu en moi, je serais incapable de pratiquer ce que je connais. Parce que tu peux connaître des choses sur comment bâtir le couple, comment être un bon mari, une bonne femme, mais tu n'as pas la force. C'est pourquoi il faut avoir Jésus. Ne vous y trompez pas. On a très besoin d'être chrétien quand on se marie. Parce que la nouvelle naissance nous donne la nature divine qui nous rend fidèles, qui nous rend doux, qui nous permet de pardonner, nous humilier, qui sont des valeurs importantes dans le mariage. C'est pourquoi les gens qui, lorsqu'ils se marient, cessent d'être chrétiens, sont étonnés que ça détruit leur couple. Parce que être chrétien te permet d'aimer facilement, de pardonner facilement, de supporter facilement, qui sont des vertus importantes dans le mariage. Demeurez des vrais chrétiens. Vous avez été baptisés, vous servez Dieu à l'église, continuez à être des chrétiens. Ne tombez pas dans ce piège. Ah, je me suis marié, je n'ai plus besoin de Jésus. Ah, tu as maintenant très besoin de Jésus plus qu'avant. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Il suffit seulement qu'il ait son mariage. C'est fini, plus besoin de Jésus. Waouh, dans le mariage, sans Jésus. En 2023, tu n'as pas Jésus. En 2023. Oh là 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 là, quelle erreur. Vous avez besoin de Jésus. Le premier pas qui mène à un couple extraordinaire, c'est de donner sa vie à Jésus,
car c'est Jésus qui a engendré le mariage. Le mariage n'a pas été créé par l'homme. Nous ne nous marions pas parce que nous aimons le mariage. Nous nous marions parce que Dieu veut qu'on se marie. C'est lui qui a créé le mariage. Et sans le Créateur, tu ne peux pas réussir dans la création. Alléluia. Jésus. Deuxième chose, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Tu vois l'amour des hommes, ça monte, ça descend. Un jour, tu vas te réveiller, tu trouves ta femme extrêmement bien. Demain, tu la trouves extraordinaire. Un jour, tu vois ton mari, waouh. Un jour, tu trouves c'est normal. L'amour des hommes monte, descend, monte et descend. Ça dépend de sa coiffure, ça dépend de son parfum, ça dépend de son habit de ce jour-là, ça dépend de. Mais l'amour de Dieu ne dépend de rien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un amour 4x4. Tu aimeras ton mari dans ses défauts, dans ses qualités, ta femme dans ses défauts et dans ses qualités, dans le haut, dans le bas, dans le meilleur et dans le pire. Mais sans l'amour de Dieu, provoqué par la plénitude du Saint-Esprit, tu aimeras ton mari pour ceci et pour cela. Et quand les pour-là ne sont pas là, ça disparaît. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à être un bon mari. Saint-Esprit, aide-moi à être une bonne femme. Quand viendront les enfants, Saint-Esprit, aide-moi à être un bon père, une bonne mère. La plénitude du Saint-Esprit te permet, quand ta femme te parle mal, ça ne te touche pas. Ton mari te parle mal, ça ne te touche pas. Les enfants se comportent mal, ça ne te touche pas parce que tu es rempli. Vous voyez, lorsque une voiture a un pneu très gonflé, ça peut rouler sur des pierres et ça roule bien. Mais quand le pneu n'est pas très bien gonflé, vous sentez braque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gonflé. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous allez pouvoir vous aimer jusqu'à la vieillesse. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, la chair va grandir. Elle va vous dominer et c'est la chair qui va détruire le mariage. Soyez remplis de l'Esprit pour ne pas être remplis de la chair. Troisième secret, pour bâtir un mariage, méditez la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Ça donne la sagesse. Le plus grand parrain dans le mariage, c'est la Bible. Parce que les parrains, des fois tu peux l'appeler, n'est pas disponible. Le parrain, des fois, il peut, ne pas avoir le temps. D'où vient la sagesse? La Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises, même le mariage est une entreprise. Lisez la Bible ensemble. Méditez. Un jour, tu prends une décision contre ta femme. Quand tu vas lire la Bible, Dieu dit, Marie, ne vous irritez pas contre vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Femmes, soyez soumises. La parole de Dieu. La parole de Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Un jour, tu veux pousser tes enfants vers le péché. Et tu lis la parole qu'il faut diriger les enfants selon le Seigneur, les éduquer selon le Seigneur. Ça te garde. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible, c'est le parrain des parrains. Il n'y a pas un parrain qui est plus sage que la parole de Dieu. Je vois des couples qui courent derrière, parrain. Mais tu causes avec eux. Aucune sagesse de la part de Dieu. Il y a des choses que vous cherchez, c'est déjà écrit dans la Bible. Des fois, vous cherchez des hommes à gauche et à droite. C'est déjà écrit dans la Bible. Lisez les Écritures, comprenez les Écritures, méditez les Écritures et vous aurez la sagesse pour votre couple et pour vos enfants. Quatrièmement, ne méditez pas seulement la parole, pratiquez la parole. Pourquoi? Parce que la pratique de la parole vous transforme à l'image de Jésus. Et personne ne peut être malheureux en étant marié à Jésus. Alléluia. Jésus, c'est le meilleur de tous les maris. Et si Jésus était une femme, ce serait la plus merveilleuse des femmes. Alors, lorsque tu médites la parole et tu écoutes la parole, pratique cette parole, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à changer en bien. C'est-à-dire ton mari t'épouse, après 3 ans, tu deviens une meilleure femme. Ta femme t'épouse après 5 ans, un meilleur mari. Parce que la parole te taille. Tu étais colérique, tu as maintenant la douceur. Tu étais insolente, maintenant tu n'es plus insolente. La Bible te taille. Et année après année, tu deviens meilleur. Pratiquez la parole de Dieu.
Laissez la parole vous transformer. Parce qu'en devenant des meilleurs chrétiens, on devient des meilleurs maris, des meilleures femmes. Lorsque tu écoutes la parole et tu la pratiques, elle t'amène à ressembler à Jésus. Et quand quelqu'un épouse Jésus, il devient l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse de la terre. Alléluia. Acclamons Jésus. Aussi, priez ensemble. Les couples regardent la télé ensemble, sont sur Internet ensemble. Rarement les couples prient ensemble. Et vous allez voir ce combat-là quand vous allez entrer chez vous. Satan vous laissera regarder la télé ensemble. Il vous laissera regarder YouTube ensemble. Vous s'agenouiller, main dans la main pour prier. Un combat spirituel. Vous savez pourquoi? Lorsque l'homme et sa femme se mettent ensemble devant Dieu, ils libèrent une puissance spirituelle extraordinaire. C'est pourquoi Satan n'aime pas que les mariés prient ensemble. Il aime qu'ils causent ensemble, qu'ils blaguent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils regardent la télé ensemble, mais qu'ils ne prient pas ensemble. Priez ensemble. Un couple qui prie ensemble se sépare difficilement. Un couple qui s'agenouille ensemble se sépare difficilement. Parce que quand vous priez ensemble, si vous êtes en colère, Dieu va vous parler. Pardonne l'autre. Priez ensemble. 2. Allez prier dans la même église. Aujourd'hui, il y a des couples extraordinaires au Congo que je ne comprends plus. Le mari prie à la compassion, la femme prie à Philadelphie. Non, non, choisissez. Ou vous deux à la compassion, ou vous deux à Philadelphie. Mais l'un prie là-bas et l'autre prie là-bas. Non, ici on enseigne ceci, là-bas on enseigne là-bas. Oh mon pasteur, chacun son pasteur dans la maison. Non, non, non. Quand ce mari on devient une seule chair. Je suis ici, ma main est ici, mon pied est ici. Maintenant quand toi tu pries dans une autre église, tes pieds sont ici, ta tête est ailleurs. Non. Et qu'est-ce qui se passe? La femme suit l'homme dans son église. Alléluia. De la même manière qu'on quitte sa maison et on va habiter chez l'homme, lorsqu'un homme épouse une femme, c'est la femme qui quitte son église et qui suit l'homme. À moins que la femme soit déjà une grande servante de Dieu là-bas et tout. Mais normalement, la femme quitte et suit son mari. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des mariages avec des maris ou des femmes qui sont dans des fausses doctrines, c'est là où ça crée des problèmes parce que tu ne peux pas suivre l'autre dans sa fausse doctrine. Mais quand vous deux, vous êtes dans une bonne doctrine, homme et femme, la femme suit le mari et un pasteur ne peut pas s'opposer à cela. J'ai une fille qui prêche, qui chante. Si elle épouse un frère de l'église La Borne, elle suit ce frère là-bas. Parce que les parents ont libéré les enfants. Tu aimes ta fille, mais elle va habiter, elle change d'avenue, d'adresse, même pour les choses spirituelles. Sinon, ça fait deux personnes qui sont nourries de manière différente. Alléluia. Ce sera mon pasteur a dit, mon église a dit, nous avons un tel programme, nous aussi nous avons tel programme. Et les enfants maintenant après, ils vont prier où? 2 là-bas et 3 là-bas. Et ça fait des problèmes. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu ensemble, priez ensemble, allez dans une même église pour écouter la même parole, pour avoir un même pasteur qui veille sur votre mariage. 7e, entourez-vous des personnes qui craignent Dieu, des parents qui craignent Dieu, des amis qui craignent Dieu, des couples qui craignent Dieu, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et les bonnes compagnies renforcent les bonnes mœurs. Entourez-vous des gens qui craignent Dieu. Entourez-vous des couples qui s'aiment. Entourez-vous des couples qui craignent Dieu. Entourez-vous des couples épanouis. Entourez-vous des gens qui vous poussent à être des bons maris et des bonnes femmes. Lorsque le chrétien fait de ses amis des buveurs, des ambianceurs, un jour, tu vas te retrouver dans une boîte de nuit. Lorsqu'une femme a comme amie des femmes insoumises, insolentes, qui sont tout le temps sur Internet et n'ont pas le temps pour leurs enfants et pour leur mari, tu vas détruire ton couple. C'est pourquoi
tu dois veiller sur les amis de ta femme et tu dois veiller sur les amis de ton mari. Un homme a le droit de dire à sa femme, je ne veux pas tel ami à côté de toi. Une femme a le droit de dire à un homme, je ne veux pas tel ami à côté de toi parce que tu rentrais à 20h. Depuis que tu es son ami, tu rentres à 23h. Tu ne me battais pas. Depuis que tu es son ami, tu commences à me tabasser. Tu ne m'insultais pas. Depuis que cette fille vient à côté de toi, tu as commencé à m'insulter. Tu as le droit de veiller sur le genre de relation de ton mari et de ta femme. Pourquoi? Parce qu'il y a la contamination spirituelle qui existe, négative et positive. Alléluia. Et c'est votre droit, c'est votre droit. Alléluia. Comment moi, je remarque et je sais détecter une influence dans la vie de quelqu'un de proche? Tu étais d'une certaine manière. Une personne seulement commence à te côtoyer, tu commences à changer de langage. Je sais que c'est elle qui t'a apporté ça. Parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Comme ça, je peux détecter l'apport des personnes qui viennent à côté de ma femme. Si je vois que depuis que telle maman-là, tout le temps cause avec ma femme, il y a des réponses qu'elle me donne, qu'elle ne me donnait pas, des réactions qu'elle avait. Je sais que c'est elle qui a amené et je peux dire, je ne veux plus de telle. Parce que l'homme est un vase communicant. Ce que j'ai, je te le donne. Bon ou mauvais. Et vous devez surveiller cela. Septièmement, vous ne suivez pas, c'est huitièmement. Huitièmement, touchez-vous souvent. Le plus souvent que possible, touchez-vous. Tenez-vous les mains. Vous savez, vous voyez, ça devient rare dans les mariages. Quand c'est mari, c'est touché comme ça. Oui, ça. Après 5 ans, après 10 ans, revenez. Il y a des mariés qui ne se tiennent plus comme ça. Je vous dis la vérité. Comme ça. Quand vous vous chamaillez, vous ne vous tiendrez plus comme ça. Quand vous êtes dégoûté l'un de l'autre, vous ne tiendrez plus comme ça. Parce que quand on se touche comme ça, ce ne sont pas que les corps qui se touchent, c'est même les âmes et les esprits qui se touchent. Touchez-vous souvent. L'autre passe à côté de toi, tu le touches. Tu te réveilles, tu lui fais bisous. Vous vous cognez. Vous êtes assis à côté de l'autre, tu te pousses. Le plus souvent. Pourquoi? S'il n'y avait pas le corps, il n'y aurait pas de mariage. Si vous n'aviez que l'âme et l'esprit, sans corps, on n'allait pas bénir des esprits ici et des âmes. Si l'âme est là, c'est parce qu'il y a des corps. Et donc, dans le mariage, prenez. Bandeko basinale ngana photo na chaki na nini. Basinale na longole kuna photo na makingade. Yango na lobi moi ça pasteur ngaza ikoloni na. Alati rombe lokola muto ba monde arabe soki pendenge nini. Alati ko baza ikoloni. Basinale nga ba tindeli nga beza ba viso donc moite. Aza muluba. Bon muluba oyo balingana te kaka ngile. Ayo balingana te kaka ngile bango wana. Baola la place moko lelo na nuit des noces. Yamagogo, Yamagoda, epwa. Tambelanga ye makambo ezali. Mama. Basi nalinga live na modèle moko. Na koyi ko te. Bazo lakisa ye mibeko. Tunanti akoke loko yango te. Aza mobali moko donc il faut omoni ba pasteur tant baté ya balobaka makambo po bazara na basi pembeni. Siko amoni mage mwasi azate. Atali peza ke une année akoki suta CD. Pas même 2 ans, 3 ans kaka pamba. Ye alobaki 5 ans. Ye moko na tourne kuta takutu 2 ans koki angote yaya. Boji jarabatu te botina rabatu te kana makasi sala boy po on ne sait jamais munda mutaza ndenga digera makambo. Bomoni Marcelo ndenga koki logote. Akoki te papa, akoki te. Oh ba félicitations. Ya bozo pesa félicitations.
Yo za mwana mwasi vraiment yo moko tala kana yo na oyo matiseko na sali. So ezalaki na place na yo. So ezalaki na place na yo. Donc na ina nega mobali abali. Azwaki mwasi ko na air nini, bavandi ki fiancé na air nini po abala na ina ne. Seke yo zalaki sikoyo wapi. Omi fimpa ntimati. Oya koboya famille na ye etali ye. Ya. Na comprendre ngune ngolobi te oya koboya famille na ye etali ye donc. Na comprendre te ce que ngolobi ni. Oya koboya famille na ye etali ye. Mobali ya boye vraiment motema makasi boye. Ozote ya bato basala 5 ans po babala. Mais yo moko kufeli mwasi. Osali kaka inane ya pamba mwasi na bubulu te na mabele. Oya kokufa po na mobali etali yeko. Yo mona ka mobali na ngai. Ma chérie je t'aime. Boko soko bimi na mona kapaya lokola. Ok ka soki kosala nini. Nga na lala kate yaya na moya lelo. Ozana mobali oui. Mais vous voulez la balancer ma bolingo na bino. Bota la pasteur mentionné azaki na ba blanche wana. Blanche wana ningana te. Akene likolo ta kene na sete. Ake ko l'église ba kamunyoso ba garde corps nyonso. Mais lelo li wa ezuye. Fala laksa biso ka linga ki mama blanche wana bien linga ki est bien. Asala ta 3 ans ya pamba. Inane ya pamba. Siko alingi mwasi wana nini basali ki fiancé nini po abala. Ya ndeko nga. Toujours wana no place wana ti. Mais vous appelez ça pasteur félicitations. Vous avez dire ngote vous avez batango tete boza bafana kwiti. Boza penza bafana kwiti boza mitema mabe. Ndenge ni boko sala ba place wana te ka posa magoda. Pasteur le koso. Kaka motema te osala notamment 3 ans kanga motema ti. So basi osala 10 ans pour beti magoda to fani na yo. Mimi balinga na kama bakoka te pourquoi? Mimi na bonzame okoka pe. Bonsoir ma chérie. Mimi na bonzame pe okoka na yo. So aussi esprit bonzame ko ti en tout cas balonga na visibilité tout pour basinala ki live. Robo na late kwa basinala ngango. Na ndenga zolo ba. Baki na visibilité nyonso bo tapoter ba o batikali bozo mona bo tapoter. Maman n'a pas pasteur Marcela Bouki me peut sonner. Va commencer à veiller boy Denis laisser. Pasteur Kim sa ko pamba na kini nzoka yemo ko mutambolo. Yemo ba mutu peza magoda peza kuta kusakana te wa laksi na mokili mobimba. Ezali kama bipanzi garde. Aza mwasi na ya kala Siko mwasi na ya kala donc azaki na 2 femmes. Te mama Blanche ayebaki mwasi o te. Ayebaki mwasi o te. Soki yazalaki na ye donc abandaki ko tester ke mama Blanche na koboma na ye fona bala mwasi o. Po fala sa ne divorce atika mama Blanche na vie na ye. Pourquoi koboma mwasi? Ayebaki ke mwasi na okufa eza mawa mingi. Po fallait pas boma mama Blanche, fallait ka baboyana na bango. Po so total na bakiliti na bango bakamela wana nde basali ba cérémonie wana. Ye peza za na kati ya liwa ya mwasi na ye. Basolo ba ote atikala ka nzoka ye moko donc mwasi na kufaka na liboso maboko na ye. Po nini? Basali ki fiancé na inane mwasi akufi na inane wana bakozwi déjà mwasi bosali pe ki fiancé na 6 mois to 3 mois donc yango balobi azali mwasi akala donc mama Blanche esila yebaki na yeye ok là ta voix donc ti azomata na avion ba osinalenga live oza makaso ki siara soki nani azosinalenga live wa babinisi la kombo na yo. Et puis, atie makambo nyonso na tes réseaux sociaux. Albi, je m'en fous. Donc, tia so mata ba avion. Tia so ke no bala mwasi. Mo kolego zo on lo ba reto, biso za likambo.
Plus aux hommes les camotés pasteur. Mais il y a des camotés qui ont prouvé mon qu'il na malobaka oyo ezoba mike oyo ekoswa yo mpe ekozala kaka oyo ekokata mwa estoma moke ekozala ata oke na yo esemono ya magoda wana ozomona ko ebeta magoda ya problème te gene beta magoda na yo en plein air po bato mokili nyonso bamona ke yo ke lelo bato nyonso bayebi ke yo ke problème te kende na yo me oyebaka atali ata bana te ya lelo akei kobeta maboda atali bana te atala bana ndeni atali bana te bazokosa biso mwana moko aza wana place wana bana ne baza te bafoto na baotia bacapture écran wana ya pamba wana bana baza te botia kokosa biso bolakisa peza bien tout le monde ke omwana peza yeyo azoseka bazoseka na papa rien ata mwana moko akete bana bake na bango te ta ndenge azoseka aza vraimen na esengo Marcelo oyo Denis Lesi bokimisaka epamba na Kinshasa bokimisaka epamba oh bokimisaka epamba basi na ninga live makasi fana kata soki te kokata madandenge mabe nana besoin na kotisa yango lobi na YouTube na okata na okotaka siko live na biso basi ni love bozelanga tout de suite na oya tozo kota pour payer pour la promotion. Merci beaucoup la famille na kati pour bakati nga nyonso visibilité nyonso bakati soki te et ça na mabe nazo kota tout de suite bokende te na okota siko nazo kota pour payer